losambo ya ngai mwana e ngawa yo nakolela pinzoli na miso yo kamela kolela na ngai ngai mwana na yo naleli ye ngai naleli ye anjolele o natali na mokili masumu eleki ye mabe ekomi malamu malamu nde mabe moto nyonso na mokili aluka se intere na ye ata moni moninga na pasi ya kipa te mpo nini mawa esili na mitema ya bato tokosuka wapi yo nga naleli ngai naleli ye anzolele o mawa mpe bolingo esili na mitema ya bato bamingi na bapito bakolela pasi ye na bahomme de vie ya nzala mpe na minyoko kasi epala yo toni na biloko lia simobwaki na fulu na ntango wana basusu atali papamba moni te mpo nini mawa esili na mitema ya bato tokosuka wapi ye nga naleli o ngai naleli ye anzolele o yoka kolela na ngai mwana e mala motema yango nayembi na nzembo pasi ya baninga esengo ya basusu e maninga kwena mabe ekomi suje ya kotongo nesika olendisa ye azongela nzela ya nzambe ekomi nde likambo ya kofinga mpe ya kotongo masiya yaka e mokili na yo nzambe ebongi kobunga e tokomi nde koboma na papa e sala ozonga kolo yesu ya manga moumbu na yo na ye lelo kolela arepai na yo yokelanga papa mokili tovandi etondi na mabe koboma na koina na mpe kofinga na salisa bana na yo papa tala mabota ebela wana se bakomona pasi. Merci beaucoup, vous êtes de partout en train de nous suivre, le vôtre RG qui est l'homme du cœur, autrement du genre de Tintin. Un grand plaisir de savoir que vous êtes nombreux, Naba continent Nyonso, partout. Vous êtes là. Merci beaucoup à l'équipe technique des EHP Media. Abonnez-vous massivement. Je pense directement à Blaise Mavungu, je pense à Dédé Nyongo, sans oublier aussi Charlie Kanga. Merci beaucoup à Jackson Kanangila. Je pense aussi à Patrick Elonda, Jean-Louis depuis Bruxelles, l'autorité morale, Osma Bengo. Directement aussi, je pense à notre maman des mamans, maman GH. Bien de bonnes choses à toi aussi, papa Amani. Salutations à vous. Merci beaucoup pour votre confiance. Alors, et surtout je dirais aussi meilleurs vœux, parce que tout ça à décembre, fête, meilleurs vœux, je dirais joyeux Noël à tout le monde, à tous ceux-là qui nous suivent de partout. Alors, aujourd'hui je vous apporte un message d'amour. Aujourd'hui je parle de l'amour. L'amour, pourquoi je parle de l'amour? Parce que la Bible dit Natango Asuka eloko ekozanga mitema bato izabolelo. Papa yoka losambo ya ngai mwana e ngawa yo nakolela pinzoli na miso yo kamela kolela na ngai ngai mwana na yo naleli ye ngai naleli ye anjolele o natali na mokili masumu eleki ye mabe ekomi malamu malamu nde mabe moto nyonso na mokili aluka se intere na ye ata moni moninga na pasi ya kipa te mpo nini mawa esili na mitema ya bato tokosuka wapi yo nga naleli ngai naleli ye anzolele o mawa mpe bolingo esili na mitema ya bato bamingi na bapito bakolela pasi ye
na ba homme de vie anzala pe na minyoko kasi pala yo toni na biloko lela simobaki na fulu na tango wana basusu atali papamba monite ponini mawesili na mitema ya bato tokosuka wapi ye ngala lelio ngai na lelie anjoleleo tata Nzambe yoka kolela na ngai mwana e mala motema yango na yembi na nzembo pasi ya baninga esengo ya basusu e maninga kwena mabe ekomi suje ya kotongo nesika olendisa ye azongela nzela ya Nzambe ekomi nde likambo ya kofinga mpe ya kotongo masiya yaka e mokili na yo Nzambe ebongi kobunga e tokomi nde koboma na papa e sala ozonga e Kolo Yesu ya manga moumbu na yo na ye lelo kolela arepai na yo yokelanga papa mokili tovandi etondi na mabe koboma na koina na pe kofinga na salisa bana na yo papa tala mabota ebela wana se bakomona pasi papa kozanga kolia pe bilamba ya kolata salisa ba ah non que Dieu bénisse papa papa Thomas Lokofe nzamba pambola na loembo oyo moi je suivi na landa nzembo oyo na mwana mukie ti lelo je crois cet album l'album voilà je crois je lève mes yeux et ça album na maîtriser la mutu na ngai presque ba chanson tout parce que na kola na nzembo oyo la kanisa nzembo je pensais à beaucoup de choses. C'est pour cela que je voulais parler de l'amour de Dieu. L'amour en gros. Parce que l'amour c'est Dieu. La Bible dit alors dans ces temps, dans ces derniers temps, dans mon temps il faut prêcher de l'amour vrai. De l'amour vrai. Bolingo ya solo eza Nzambe. Bolingo ya solo nde Yesu. Je vais d'abord lire ici, verset haut. Galates 5, 22. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Tu es un enfant de Dieu. Tu te dis enfant de Dieu. Tu te dis que moi je prie. J'ai l'esprit de Dieu. Mais est-ce qu'en toi il y a l'amour? Il faut que plus on va chrétien tout comme à un niveau on a comme mitala comme ça la rétrospection en nous. Nous poser des questions, nous demander en réalité est-ce que je suis chrétien, est-ce que l'esprit de Dieu habite en moi? Parce que l'esprit de Dieu porte de fruits. D'abord ces fruits là c'est l'amour, ça commence avec l'amour. Est-ce que toi tu es chrétien, tu as l'amour? Est-ce que tu as l'amour? Est-ce que tu as l'amour? Mais si tu n'as pas l'amour, dis-toi, réfléchis, pensez-y. Est-ce que tu as l'amour? Est-ce que tu as l'amour, mes frères et sœurs? Tu es un enfant de Dieu, tu pries Dieu. Même qu'au déranger dans ma voisin. Mais est-ce que tu as l'amour de Dieu? Est-ce que toi tu as l'amour? Ça fait partie de fruits de l'esprit. Est-ce que toi tu as l'esprit de Dieu? Est-ce que tu as l'esprit de Dieu? Demande-toi, pose-toi des questions. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour. Quelqu'un qui a l'amour, même la Bible dit, avoir de l'amour, ce n'est pas aimer Dieu. Dire que j'aime Dieu, j'aime Dieu. Même la Bible dit, tu dis que tu aimes
olingaka nzambe molingi moninga na yo te olingi molingami na yo te olingi voisin te olingi voisine te. Mais est-ce que ça c'est de l'amour? Parce que Dieu que tu ne vois pas, tu l'aimes, tu dis l'aimer, mais la personne qui est tout près de toi, tu ne l'aimes pas. Est-ce que tu as l'amour? Est-ce que c'est ça l'amour? Tu es chrétien. Est-ce que c'est ça l'amour? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne presse pas. Je ne presse pas. Mais je suis journaliste d'abord et nazo réfléchir sur ce que les gens disent, ce que le chrétien disent, ce que le chrétien prétend être, prétend faire. Atombo la mapeka koloba. Ako soko moni mutwana nenga zoloba azo Bible lobi ata okwesaka bato. Ato salaka ba miracle. Ato salaka mais soko zangi bolingo za ese ngongolo ya pamba. Ozali ngongolo ya pamba, c'est-à-dire tonneau vide. Tonneau vide. Tu dis, oh ça va miracle, oh quoi ça va, oh c'est puissant, oh ça la nini, tout ça la Bible dit, tu peux l'avoir, tu peux tout faire. Mais si tu manques l'amour, tu es rien du tout. Oh c'est ngongolo ya pamba. Oh c'est ngongolo ya pamba. Tu es chrétien, yo moyini, motongi, monini. Je n'ai même pas, on va lire, je crois, c'est Galates 22, hein? Galates 22, mais nous allons lire Galates 5, 22. Ça c'était le fruit de l'esprit. Maintenant nous allons, le fruit de l'esprit. Nous allons lire dans Galates 21. Comment là? Esprit, esprit à Mokili, hein? Galates 5, 21. Parce que ils avaient 21, ils avaient 22. Alors, tomati likolo. Tomati na 18. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, la jalousie, l'animosité, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai dit, je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Les œuvres de la chair. C'est toi chrétien, tu en as. Tiens, au Yaoundé, au vivre là. Mais l'amour, tu n'en as pas. Ivrognerie et paille. Tout ça, tu en as. Mais tu te dis chrétien, tu manques de l'amour. Mais finalement, chrétienté, par rapport à quoi? Et surtout, excusez-moi, maman, papa. Et souvent, maman n'aime toi un comportement l'ami. Ce cas simbi ko bonde là. Attends, ce cas ça attends mon ami maman mon bonazane voisine na mon bona. Soka bado yemba. Nzambe mais ce qui ga simbo tonga batu. Écoute, mais il a déranger nos journées, oui, tout ça là, Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu a besoin de l'amour, Dieu a besoin de retrouver l'amour dans ton cœur. C'est même le message phare de la parole de Dieu, c'est l'amour. Qui est ce chrétien là qui se dit, qui se tape le dos d'être chrétien, mais qui manque de l'amour? C'est quoi? Tu fais quoi? Tu es qui? Tu es rien du tout. Aimez-vous les uns les autres, c'est ce que Dieu a dit.
lelo ba ngomba na biso lelo koma ote akaka e koma ote akaka ba biloko moko boye o Nzambe bango nde ba lingomba kutu ba église papa. Je dis au pasteur, le pasteur, il faut apprendre les enfants de Dieu, il faut apprendre bandimi bokolingana bolingo na église. Ba délivrance, ba nini, tout ça là, ça fait partie seulement d'accord de Christ. Mais ça ne doit pas créer la haine na kati ya bana Nzambe. Lelo mwana Nzamba komo banga ndeko na epa bibanga be kota na église. Ba état d'âme kota na église rolingate. Juste là, c'est le nanobi ezali le plan du diable pour créer la haine au sein de l'église. C'est ça même la mission spéciale de l'ennemi. C'est ça. C'est pour créer distraction. Même la Bible dit aimez vos ennemis. Nani pasteur azo senga prier allez bonne là tata mosi na wana alokaka yo moto kitela ekata mutu eziki ça. Et où est l'amour que Jésus a dit? Priez pour vos ennemis. Où est cet amour que Jésus a dit? Jésus a parlé. Jésus nous a laissé l'amour. Où est cet amour-là? C'est pour cela aujourd'hui, dans l'église est belée, makamouane et kotibolingoza et sous la place. Avant, on savait moi je suis grandi dans temps comme église, c'était pour comme dans sa publicité église bien tombe église n'angeza bien l'église msusu. Maintenant la colline papa na ngai bo ba frère église nemso na bandoka ça ba ndeko na ye. Je pensais que c'était ses frères propres du sang. Or c'était les frères de l'église. Il n'y avait pas ôté Azalandoki, Azalaboye, Asaliboye, Asaliboye, Asaliboye. Pourquoi? Parce qu'on prêchait, on bakoli ça sur la boule. Monsieur Ezaki que tozaki dans le système athée, mais biso ba otam su tolia bandoki, tobima sope banani, toleka na sope ndengenini. Mais tout ça, ce n'est pas arrivé. Pourquoi? Parce que moboko ya bonzambe, moboko ya lingomba eza bolingo. Satan le roi yebi ke bolingo ezali eloko o eza na puissance koleka nyonso yango wana yo créer ba makambo ebele na bakati église lelo. Yo frère nation bavanda esika mala kati église esika moko mais azo banga frère mususu abanga sœur mususu azo bita état d'âme nete. C'est grave. Et ça passe mine. Bande kolangai, bokotalanga de partout. Il faut savoir une chose, que Dieu, le Dieu tout-puissant, et l'occasion recherché par la bandeko, na kati na biso ezande bolingo. Je suis en train de lire, je vais encore lire un truc. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Moto a lingité. Moto a lingité. Hein? Moto a lingité ayebi nzambe te. Pona nzambe aza bolingo. Moto yo alingaka te ayebi nzambe te. Po nzambe aza bolingo. Yango wana version liboso na lobaki. Et c'est aussi dans 1 Jean 4:12. Personne n'a jamais vu Dieu. Et si nous aimons les uns les autres, si nous nous aimons, est parfait en nous. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, ceux qui tolingani biso na biso, Dieu demeure en nous. Ceux qui tolingani biso na biso ne nzambe azakati na yo. Yo lingi nzambe, yo lobo linga nzambe. Mais est-ce que ngande kona? Omo bat bazana pasi. Bande ko bazana pasi. Famille nezana pasi. Bible lobi boy. Salela mutu moto azo salo mabe moto azo tuka yo salela e malamu po mabe azo sala yo e kozala nani mabe na ye kozala lokwa makala ya moto likolo ya moto na ye moko. Mais ça biblique.
Mais yo sikoyo pasteur a te alobi moto azosama kopesa été moto asalo mabe. On est en contradictoire avec la Bible qui dit que donnez à ceux qui vous font du mal. C'est comme quand tu as un moto likola moto, yo ba te yo habite ko pesa te pour moto ana azo kayo to moto ana zandoki. Moi j'ai toujours dit, mon ennemi ce n'est pas l'homme. C'est le diable qui est mon ennemi. Depuis la croix. Ce n'est pas l'homme. Ngata moto asanga mabe. Comme le col a moutou, je peux voir que et ça n'a pas si pour mouton ça n'a pas bé. Mais là comme c'est ennemi n'a été. Banda le loti lobby. Non comme c'est ennemi n'a été. Étant homme, je peux peut-être réfléchir, je peux vouloir agir autrement. Mais en moi, il y aura quelque chose qui me dira que si tu n'as pas à tout faire ça, tu n'as pas à faire ça. Ce n'est pas important. Ce n'est pas ton ennemi. Mon ennemi, c'est le diable. Même quand on chasse les démons qui est dans l'homme, on chasse les démons, mais on ne chasse pas l'homme. L'homme reste l'homme. L'homme reste tel qu'il est. Mais, même quand vous combattez les esprits, vous ne combattez pas l'homme. Vous combattez l'esprit qui est en lui. S'il faut prier, ne priez pas sur rendre le même Bible lobby que ça m'a bien ma bête. Excusez-moi, ne vous vengez pas. Les amis, mes frères et sœurs, bato bazote ya kabino lelo na mangomba, bazote ya kabino koinana. Tant musuzu alo bango boite. Mais la mamate ya wana kabate ya kawana mutasali yo boye yekuta sali yo boye na ba prière na bino koziki saka bato kosaka nini oyoki oswala ki obundaki opamelaki manoko na akufi apolo biote ndamba sali omoni nzambe ana bomoi akufi yebisanga siko akufi chose qu'il fallait à bongola motema motema te ça servit à quoi tes prières. C'est quoi l'importance de ta prière? La Bible dit priez pour vos ennemis. Priez pour vos ennemis. Ennemi, c'est quelqu'un qui est contre toi, qui cherche ton malheur, qui cherche ta chute, qui ne veulent même pas te voir peut-être vivre. Mais priez pour eux. Mais quand toi tu pries contre lui, est-ce que tu as accompli la parole de Dieu? Non. Tu n'accomplis pas la parole de Dieu. Tu dis tout ce qui pense, tout ce qui vient dans ta tête et puis qui est conduit par des gens qui nous prêchent souvent. Aimons-nous les uns les autres. C'est le temps, le pasteur, de prêcher l'amour entre nous, les frères et sœurs. Bande konabiso. Ce qu'on nous remarque dans ton église, remarque l'attitude d'une autre, comment entre nous dans l'église. Oui, le diable vient aussi s'installer à l'église. L'attitude est changée. Mais quand mutu avandi azo nyongaka na motema epa muninga na za pembeni. Comment dirais-je? Mate ya kobanga eza mate ya bana nzambe te. Moi nzamba banga te. Moi nzamba banga te. Si tu as peur, tu as toujours tendance à avoir peur. Oui, on ndeke moko boakalaki, ote nani moko boye alobaki likola mire, ote nini. On s'en fout de ça. Dis seulement au nom de Jésus. Ce qui est kolukayo bengani ya okende. Ce que ça dit à bengane ministère oyo ya kobanga, c'est ça. Il y a pas ministère ya kobanga na lelo, ba pasteur ebele ba memela bato. Un enfant de Dieu doit avoir la foi en lui. En lui, azana motema kobanga te. Soki likambo ate telemi bo, un esprit ya nzambe ko pesa makasi ya kolobela loko wana pe loko wana na ifete. Yoka ndinzale. C'est par rapport à ce que beaucoup de gens, les enfants de Dieu, les pasteurs prêchant l'amour, les amis, le frère, les sœurs de frères, l'amour c'est qui est important. Aimons-nous les uns les autres.
bolingo wana nende nzamba zali nzamba ala kata bolingo ala kata ko inana te ya ko bomana te soki prière no ezala kako tinda moto no liko aba inina bazikaka bakufaka etu ba mama to tata mo sino te yeba ko zano chrétien to mo Christ te changer religion bonne la pona yo nzamba batela yo bengana bandoki certainement parce que le diable rôde comme un lion bengana malade bengana manini mais kokote ya banoko te kokote ya yaya te kokote ya banini te chasser les démons c'est normal chasser les démons parce que toko bengana ka bandoki ti yeso koya toko bengana ka bandoki toko bengana ka malade yeba que soki olobi ke noko no ifala kufa po il fallait kufa po yende mtanda lokao yeba ke ndoka carte pas lokayo c'est que batunyo so ba aussi la otika ka yo moko. Merci beaucoup. Je voulais juste passer le message à tous les chrétiens. On est dans l'état de la fin, dans le temps de la fin où alors, Nathan Oyo, nous devons prêcher l'amour de Dieu. Si vraiment tu es chrétien, tu dois aimer ton prochain. Quel que soit la mutumabe, bonne la pona ya bongo la moté m'a changé. Kotindele ba moto azikate. Mais tindende ma nzambe pa na e abika. Azwa bomo. Ata nzambe wana okanisa wana prière wana. C'est ça l'amour. Si tu manques de l'amour, tu n'es pas de Dieu, tu n'as pas Dieu. Et puis réfléchis dans l'église Oyo Sambelaka. Quel genre de prédication va te faire? Eza yako tukana, yako inana, yako kabwana, yako tindaka ba sokeneni. Merci beaucoup. J'étais à vous RG qui la langue du cœur autrement du Georges-Émile Le Tintin. J'étais ensemble avec Blaise Mavungu. Merci beaucoup à Charlie Kanga, Dédé Myongo. Je pense aussi à celle qu'on appelle maman GH. Merci beaucoup aussi à papa Amani, Jackson Kanangila depuis Chypre, Hans Mabingo Chypre, Patrick Elonda Chypre. Je pense aussi à Jean-Louis Ngongo. Autorité morale de peu Bruxelles, Papa Lopango, salutations à toi, salutations à tout le monde, à tous ceux-là qui m'aiment bien, le numéro est là. Hein, tu comme la bataille on va faire. Hein, et ça là, moi bien, on se revoit prochainement pour un nouveau numéro. Je suis RG qui la love du cœur autrement dit, Georges-Émile Le Tintin.